Papati, au revoir. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabang, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. This is Joseph Kabila in his new life after the presidency. It is now alongside the population that he leads a normal life. Papa, dis au revoir. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabang, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. Joseph Kabila, Living Monument. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Mes condoléances à la famille Kamo Lopez. Et nous avons vraiment Azamoli Monaye. Et Maître Tikeva Aïbsinga Koutalobi. Ce qui a eu un conseil, on a pensé qu'il y a l'année passée, donc, mais il y a une vie. Mais, Mokilangoezaka Bongo, nous avons Azamoli Monaye. Alors, avant tout, le message na biso alelo. Bon, dans une vidéo, Bongo, c'est en zone rabino. After. Amen. Lokola ngape mutu na cheyete, ngape mutu na kolongola yete. Ah. Mutu na kolongola yete. Yoka. Soki bozo le kefeka kolongola Kabila. Na koko yeso kotaka na makambi ya politique te. Welcome Pastor, welcome. Tibotu komona dire que Moukouna en train de parler dans son église à l'obike. Soki
Bozo Zelaye alongola Kabila, là c'était l'année passée, dans l'année avant. Donc, à Osalangote, parce que Yesu akotaka ma politique était ça, c'était lui qui avait dit. Mais tout le monde lelo azul ma politique, ma bele bele. Mais awa le baye que Yesu akotaki ma politique était nazo la sabino image moko si dire que mukuna botala et lo nizo pousser pour na koloba makambo azul ba bon c'est mana ozonga la bino de suso. After bon on a expliqué bien tout très bien. See you after this video. Voyez que vous êtes toujours dans ma pensée, ma belle. Ndena kumbi nzambe ya monene oyo empasio Nyama olukutalo ana bembo abere bidemo tikangai C'est que gentil, non, filmé au téléphone, est-ce que vous confirmez réellement que cette donnée Moulombi, secrétaire national, secrétaire général, c'est de merci beaucoup. Monter, ça dit combien? Est-ce que vous avez un bon si un bon, on sait combien? Bonjour, welcome back. Bomoni, image on a autour de Sabino a dit que mon konandenge nini abaneko torturer ndekwana, c'était vraiment torture à cause de l'argent. Donc il a dit que mon konandenge na bi que alingi mbongo tellement trop, il a réseau pousser na maka musu. Bon, alingi na zonga la bino lisusu, mais na ko expliquer tout bien mais voilà na image au bon na zonga la bino after this video. Thank you. Une année après la prise de fonction du président élu, Antoine Félix Tshisekedi, l'ancien opposant qui a été choisi pour son programme social ambitieux, semble être moins inspiré par son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Et entre-temps, le social tant désiré par les Congolais reste utopique. Net Carta Thompson les aiguilles, donc les aiguilles le quoi, tout le balade, mais les aiguilles le quoi, 30 000, là, mais comme on a 50 000. Aussi, quand tu as un bloc, on a 1000. Nous pouvons même terminer 1000 francs. Nous pouvons, il y a plus de 1000 francs. Nous 5 000, donc, nous avons pas si les qui sont pour qualifier. C'est quand on dit bien, on a Thompson Rama 20 puisqu'on a somme à 19. Si quand on a somme à Rama Thompson à 29, Rama 20 plus, on a somme à 49 000. 49 000 total à combien? Mbisi moko 2000. So on a bala 5, 6. Borolia mpigwa mbisi à 10 000. Salaire on va se foutre en balle n'a combien? Il y a pas foutre 100 000.
biso tosomba mopiko ya 10 000 tovivre ndenge nini pendant 1 mois tovivre ndenge nini pasi eleki ekola fufu 1400 okende na masangu 1500 okosangisa ndenge nini mpo lambo esalela bana changement eza te alors kutu nde pasi eye lisusu ya koleka epuis apa mokosomba mpe koma na 3000 tokosuka wapi bongo bato tovotaka wana mopiko matembele 1000 francs ekimelo na kishasa ezaki ndunda ya pamba mopiko 1000 francs tokosuka wapi tokolia mipiku combien so ozala bala 5 po tolia ndunda 5000 salaire ya mibali mpe ya malongi ezaki changement yango tozomona wapi changement eza te na thomson ebanda kobikisa bato na kishasa papa tala boye 1500 tokabola ndeti thomson aboye 2500 lamba boye 10 000 okosuka wapi okosuka wapi osala wenza combien ata kutu classe ezofele atie moral kani bongo vie sociale apa aki mpe na libumu te papa bato baosouffrir biso bamama balewa epai tobandelaki kopa madeki ozalaki 1350 1500 lelo ebime prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5000 5500 biso awa place totekaka tochange bato ya biloko te me na wenze mpe ya biloko ezochange tozokomprendre te soki eza nini balakai biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na matata tozoyeba te tovotaki nde mpo social echange mais sikoyo bata tovotaki social yango toomona yango te ondire kutu ifale pa tovote tovana na biso tocontinue soko avi na biso tozalaka na epai bakende kotaka bareunion na bango bakanisaka mpe pasi ya bango bazokanisaka bolamu na bango biso na site awa place tozali bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te mboka ekufi biloko nyonso tu ya komata mikolo nyonso tu biloko ezomata mikolo nyonso tu dola ezomata boyokana biloko ekita sosala ezala soki sosala eza kiseke na koumela nde sosala eza te alongwa na ye atika mboko mpo tokokonsimaka mote ama thomson 50 000 motoaluka thomson na 500 francs sokoki kotenga thomson 500 francs mpo obimisa konti bobongisa tokokoka te tozokoka te fi toopela yango ya pasi okotengela tokotengela ye te mama thomson 500 faisait alire makambo ezokende ezokeye bien te tosala autocritique na biso babiloko président azoloba indice macroéconomique na nzungu ya bacongolais ekoma thomson te mama avanda na kimbaseke na bikuku ayebi indice macroéconomique yazolinga nde amona thomson ekiti adameli Cette situation qui inquiète péniblement le panier ménagère de l'habitant de la ville-province est de nature à interpeller les autorités politiques du pays face à ce qui peut s'appeler autrement qu'une crise sociale. Bonjour, welcome to mon image passivement en Congo, vraiment souffrance ses alliés. Alors on a eu sabino solution il y a pas si ya Congo pesi là eza na maboko na ngai. Nesi mutu mwa loba me passer loba bo na yebi pourquoi na zoba eza maboko na nga parce que babiloko tuba loba donga na osala yango. Donc na ozongi lango après na parler bino na sur dire que mukuna un peu bon na ozongi la bino pour expliquer bino comment situation ya crise économique et surtout sociale et aussi là eza na maboko na ngai. Je vais vous parler du diacre Mukuna concernant équipe naïe ya Renaissance. Équipe naïe au bazolo ba Renaissance. Moutou a créé Renaissance ezali le président Joseph Kabila Kabange na bandeli Renaissance au diacre Mukuna azolo balelo o azobetela le tolo ezaso équipe naïe Moutou a créé ango le président Joseph Kabila Kabange. C'est lui Oazwaki ide wana pona ko bongisa côté football ya Congo. C'est là qui équipe on a Renaissance. ABC dire que Mukuna parce qu'il que tant que serviteur de Dieu sera PC responsabilité à osala yango bien. Abi nazo sala équipe. Yoza responsable nations qui est président et équipe a financer makamuno surtout donc dire que Mukuna bima amema elo côté a financer nyoso. ABC que no équipe auto sala yango ezala lokola entreprise moko bo cela veut dire membre nous surtout à Renaissance
ayeba kozwa part ya makambo ya bien aussi kokota ba profit aussi kokota na kota renaissance o. Donc Joseph Kabila pesa ki yango diacre Mukuna pona asala équipe wana pona ko aider ba congolais et surtout ba membre tu ya renaissance bazwa part na compte ni ce que équipe wana ngezo produire. Ezala entreprise et créer ba misala ebele. Mais diacre Mukuna zui yango lokola za honnêteté a commission équipe na yemoko on dirait yebutu a créer yango on dirait mutu a former yango donc binoko boyebité que mutu a financer équipe wana et mutu pas zoka aider ça l'équipe wana c'est le président Joseph Kabila boyebité mais ce qu'on dit que muku na yebi masolo wana na ba mbongo ba pesa na ndenge na expliquer bino na lo bango parce que moi je suis de la famille. Donc dans la carte famille, yango nazo expliquer makambo pona yebi yango na yeba makambo ebele na ninga kutu ko lobate pour ça la ngama mais il y a dire que muko nazo la kisabino bomona na tel niveau aza reconnaissante. La Bible nous dit d'être reconnaissant et la Bible ne nous dit pas seulement d'être reconnaissant mais la Bible nous oblige d'être reconnaissant. Mais le dire que muko n'est pas reconnaissant. Tant que nous avons une équipe ou une renaissance, ou bien une équipe qui a dit que Mukuna, mais cette équipe qui a été, cette équipe qui a Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, a salaki pour aider le peuple congolais. A joué dire que Mukuna a payé responsabilité pour le dire que Batebele, Babiza, si Makamunae, Babiza, Makamebela, Bezoa, le Koza serviteur, leur joie, Bochango entreprise pour aider Batou. Tant bateau bazo travailler on a bazo vraiment quelque chose et puis bon ça l'entreprise bon ça la babilo que belé mais dia que Mukuna azi yango a commission bien privé mais a yete et voilà pourquoi on a bengi na kin na soyo na bande ko na bisi ari imagine mais bino boza ba kin boza la kin ngana passer ba makamusa ba butete na ko sala ngote mais yo ça passer té mais botake na muto yo bo longolé na présidence on a renaissance parce que n'est pas et ça yete. Alors, on a mikolo ya bomona dia que Mukuna a relongwa na renaissance parce que ce n'est pas son équipe et sa équipe bachaye kotia. Le kola zane reconnaissante. Le kola azo yeba na yepete makambazo sala. Donc na moni pona dia que Mukuna azonga na nzela parce que ngela ba ke za envoûtement zo sala et ko meme na kufa. Eza mabe parce que mabe oyo lelo na zo expliquer bino boyeba yango. Ce qui nane mususu na Kutino a beta boloko ba 10 ans en prison. Donc dia que Mukuna zaki un débat tout. Oyo ba teka Kutino. Kutino ba kangaye avec ba arme na kati ya voiture na ye. Dia que Mukuna zaki ba passer o ba teka Kutino. Mais eloko zo tinda ye eza envoûtement. Donc peut-être ye pas zo linga ke na nzela ya Kutino pas zo déborder na niveau moko sakana te. Azo sala makambo il peut la ko aider dia que Mukuna. Parce que dans le message, je me dis que Yesu a supporté président, président Kabila, c'est parce qu'il est président de la République. Donc, étant que serviteur de Dieu, au cause de la contre, Mukonzi Ambokate. Pour nanité, ayebisa bandimine na lobaka chaque fois, bazalaka contre muto a diriger Ambokate. Na lobango à chaque fois. Ce qui bozo zala contre muto azo diriger Mboka. Bozo le ba mabe ya muto azo diriger Mboka et même maka malédiction na Mboka. Na lobaka yango. Il fallait dire que Moukou n'a pas yebisa peuple bon abanego lobane parce qu'à ce moment il bouffait l'argent. Azo le banel bomoni na image à l'obi que ce qui bozo zela ngala longo la Kabila bozo zela trop na rolongolete parce que yeso akota politique te. Mais n'expliquez pas pourquoi. À quoi pour ça la note parce que muto a dirigé Mboka bazala contre yete. Muto a dirigé Mboka bafinga ka yete. Muto a dirigé Mboka ba le ba mabe na yete parce que celui bozo lo bayango bozo me ma malédiction na Mboka dit la Bible. C'est quoi il faut ba yebisa batu ba yebarango. Ce qui peuple congolais a comprendre que tant muto a dirigé Mboka de ko finga yete. De ko le ba mabe na yete. Mboka na biso bongi. Voilà pourquoi pour la ko aider dire que muko na lokola komi envoûté. Il faut président Kabila zonga. Alléluia. Laissez-moi nous bien. Oh, mais pasteur, azonga pour aider Moulimo ya diake Mukuna parce que il y a lobby tant le président Zalaki président de la République. Voilà pourquoi nous abonné qu'on respecter parce que bazala contre muto a dirigé Mboka te. Donc le ko la mwana lingia kende na li felo azo kende na ngote. Ba bien fait o ba sali pona ye. Mais qui pour la renaissance? Il fallait pas penser à mettre Tchikiva à Bunda pour le président, à Zoakout Badega, Batumba Banda Kunaye, Batumba Baka,
donc ba combattant ba ya ba luka ba bomba na famille donc il azwa ku tu peux rien mais acha vie na que dans un risque parce que kaka lokola amoneka président Kabila za mutu malamu ale batu ba koma leti banga ba bomba maître Chikeva mais ba maître Chikeva fallait pesa mata ba cadeau ya équipe wana pas sportif anga géant peut bien ndenge ka président zali na ide wana besoin de pesa mutu ko dia que tandenga abebisi na solo ba vérité siko boye ba équipe wana za ya yete. Le président Kabila a le la télévision le bakete ngam na financer yasa mutalo barate yasa muto azola na neng bible lobby gardez silence l'Éternel combattra pour vous a garder silence nzambe moka bunda na lingina lo bateke ne ba lo bake na français ba lo bake on répond les imbéciles par le silence yasa la na neng wana teke a répondre imbéciles par le silence mais yasa la neng bible lobby gardez silence l'Éternel combattra pour vous a sali dia que muku na bolamu a pesi équipe dia que muku na BBC alors na zongi na situation na zomona loka tande kize comme na Congo tande ba souffrir na lobi souffrance ya Congo et aussi là ceux qui bino bochenga poids pour moi nazana na bénédiction na bino na aussi se ba passe o na pesa bino exemple moko na to ti na petit mo na kini ya combattant zalaka combattant na biyo pozo projet yo o nga nazana ngo longwa ki combattant mwana na longwa ki combattant pas a combattant banda na soyini na PC bangle to zana bango nga na pasteur nga na obimsa makambo belé te na zala makambo belé ya bien mais le wana we la raté na pesa raba idée so la ningo bongi na pesi mwana wana na ba mindele to bakinda kitina kin bakiti la présidence le projet ezali ke bakisi nena za l'Angleterre awa donc e ba nos la gratuit do bandi na hôpital la biso munene mama yemo donc bakisi ezalaka gratuit soki moto akoti aye na hôpital ya mama yemo baosele ordonnance bapesi ye ake na pharmacie na hôpital na mama yemo bapesi ye bakisi ofele parce que bakisi nyonso bando wuta nango awa NHS déjà tout makambo tout bien signé donc bando ke nango na kisasa la zo ke nango normal hôpital ya mama yemo bakisi ozala nango ofele ozala besoin ke na pharmacie ozo kisi traitement ekoma nango gratuit ndenge ezalaka mpe na Angola ezalaka na hôpital général na bango traitement ezalaka ofele. Donc, on a tout ça, le système au Congo. Mais la petit là, qui est un peu mais président, c'est que d'ailleurs, il a été souka, on sait à moi, que non, il faut dépenser $40,000 pour la projet les cas. Tu as besoin de moussous. Où sont au niveau, il y a bon aussi dans ce monde, si le ministre a un bon dans la poche, on se comprend des mots que je béba, c'est comme un loco, et puis ça passe dans mon thème alors, Congolais, c'est bon, ma Congo, Yemoko. Si vous avez présence de la président Félix a échoué. Parce qu'il y a eu des blocs en la tête. Aïe, Moutali, personne qui a été la présidence, la projet n'a rien. Ma côte n'a pas. Alors, la tinda qui moutou. Si on a un côté ma solo bien. Alors, tant que bino, bobo tchaka bakalo bocha, bolonga, tout bolonga, Kabila ozonga. Parce que quand on a dit que n'est-ce pas bloc ya ba Thompson o. Tout ça va marcher bela na ça va projet belé oh le soka bondi migaka bo signer koti ngala battre mana na lobate bo mona ne Congo bonga ben vert c'est bon luka kona ba ya parce que banglais bango mo ba sur terrain banglais na zo ba banglais pa bate banglais ya mindele o baza ba mitu ba yebinde ba sala développement ya mboka ba ko développer mboka na biso très bien à partir ya banzela na alimentation sociale ndenge mwana na melaradia manera lobi wana nous avons besoin neti ba bilo ba Thompson wana tolingi tozo sasu Thompson ba pri à Thompson ezala ndenge ezala ka na kala ke Thompson ezala ngo eloko pamba ba contenir à Thompson na bandeko yana kisasa ndenge to solela bandeko ba mangue ba asa awa pona ko aider ba congolais ba somba ka Thompson na pri assez le ko kende e ko pesa ba mama ba Thompson ba banda ba business na bango bien na zandu ya munene ba gratuit ba bloc zo kende ba bazo gratuit ba oteka la mama za bazo a fort. Après, on a besoin de gérer na prix assez. Thompson ne conseille pas qui va combattre ba bloc a bon salam bio ba ina ba cheba Thompson ma poison ngamo na roloba na biki na hôtel ma na roloba muto no sa hôtel na makamwana na hôtel melaye na roloba contre ye mais pour le moment total abino ce qui boko quitter ndera le président c'est que d'ailleurs ce qui bozo changa bakal na ko sala makambo na sala te aotika d'autant aotika aozong sa pouvoir aussi kazwa kiango parce que le peuple a supporté que pays na biso ezalaka na bateau ba bloquer ka bateau
Pe na chose akala bato balingi bato basala ba projet te, pe na chose akala bato bazolinga bato babonga te. Biloko ato ko stopper yango. Alors, biso mo to ya osimba makambo na ndenge bien pona ko sala pona peuple congolais longa na pasi, peuple congolais ba makambo no sesila, makambo te bonga, banda na santé, tina alimentation na biso, na ba projet to zalango. Alors, na ozongela bino bola na nanu bo tema malamu oya maman Olive azo salaka. Do soto lobito loba et au sala soki ndenge ndenge. I'll see you after this. Thank you. Na expliquer mutema malamu abwe pardon. Ata na France, ata na États-Unis na monate. Première dame na monate mutema malamu abwe. Donc c'est ata na soki na mbula traitement bongo ya. Maman Olive. Première dame et sous-soutien. Ah. Mutema malamu pona moni robo yo pardon rien à voir il faut aller à New York siko tensi makabashi de pêche et c'est qu'elle en français quelle éducation au kaba soit kabita beli Maman Olive au cas où bien au mot de tête non pourquoi kabite non oui maman Première dame na biso ya sikoyo maman Denise Nyakere. Merci maman quelle intelligence. Et là, ça va la première na classe. Attends, le bête à quelle classe? Maman Olive.